non. Concurrence à Na 6. expérience. Ah oui. Expérience groupe Simba. Mama bomengo no tena nai. Yebisanga mama belo tena nai. Ozomona. Bazar mais. Te. Totally mabele mama mengo likwa nzete bakanga ndoki Solo. osaba jeune mama na groupe salongo etourné babonga ni na mama bele abonga mama mengo abonga minguma tika groupe salongo basao mavanti te ya groupe munene Solo expérience oui ba groupe ya nango ba yebi na mpoko tourner ba bosaka pe dire omona ba groupe Simba eza ba Sinark eza ba groupe Soleil Master Obumbo eza ba groupe mezebele mais na moi nanga nini oyo groupe oyo tokoko tia parmi ba groupe na minene pe oyo leki groupe salongo esquisse eza te omona ba mama na en tout cas ba sala makamba minene lelo bato ebele baza ba idole na bango baza exemple à suivre en tout cas merci beaucoup na 50 ans na bino nzamba lola pambola bino nzamba pambola banga soko bakisa nini atirafina bilo mo bozelaka na groupe salongo on dirait la valeur nango peut-être ba éviter soko to bien bien bato musu bayana de baboma bato musu bayana de baboma soko groupe salongo so bazaka moi moto kaka bango na bango batakala bien bato soko bayana kilelo nde babebisa bato boma bazali Toko rappeler biso ata ekoza possible tena nga tanga komba bato te mais bato ni ato ba comprendre kaka bato ba ya na groupe Simba baboma groupe Simba baza na wakala c'est bon o ba ya Simba bato musu batongaka pe ba ya baboma groupe Simba bato basala ni bato batongaka pe omona batongaka groupe Simba eza groupe munene il faut bato mususu baluka mo ba place sozaka na groupe mo boye et papa ba vedu zonga na okuna nana ya kala te batakala bozaka batakala ya ekala na sike kokani etoma yele moko te keba moko eza te ba expérience mama bele wana aza nango wana mutu moko te misanya naye toza bato tia mama bele na nani bazobima na bango tobona biso te baobima na bango bazobima mais oyo groupe salongo ya kala ekokani na groupe salongo ya lelo te obato makambo na oloba na yebi te mama bomengo jouer alati kolo na sengeli liputa likolo aojouer ndoki mapasa abonela sonzo na nani na mama bele mabongwani atika tovanda donc merci beaucoup en tout cas bien kazanga mais moi na mutu moko asaki déclaration on dirait abi groupe salongo bango abandi masolo na ko banda masolo mais basuni ba génération esika ipo ezala nini guerre lelo 7e bagarre na Theresia ofinga na moi na mambo secret opene na bandaku bambetu na bika mbetu zeloko ezaka okoti na kata ndaku okuta na salon après ça lit conjugal tunde ngala bambetu bi comme da mama lit conjugal ngelo bani na kati wana mwana lobini te lobi de lo mo na kati wana parce que moi sina mobali wana de comme lit conjugal mwana lobini na lit conjugal yo kata na suki na talo so bande yesu libaka na molili ko chaka ai talanga suki ti aw na chete ntume tala suki bakangela ngano ata suki ya maboko ko ba osalo mabe yesu masiye nzambe ta sete bagarre sans cils na bato mosusu baokende yango so okoteli yango suba nsima eza na oloba nao lit conjugal obandila yango me ofungwama te lit conjugal expliquez biso mwa mutu yaya yo ozoya kofinga mutu peut-être mutu oyo oyebi ke misu na lia ne na mela na ye yo moni loka makambo so oloba mpona mutu wana otali kete makambo naloba mpona mutu boye est ce que mutu wana ayebi yanga te mutu wana mpe ayebi ya yo soki azoya te azoba te amayele silama oyoka soni naoloba na yo 7e bagarre
alobi na likambo moto te boyeba yango bino boloba na TV boabata makasi te boaba sinagoga te moko septième oya bato mosusu baolela bamama aoleka mwana nzela bato baotala tala mama ngo ye wana ko tala okomoyoka na soni naoloba na yo omoni na vie kolinga te omoni bato balobaka mingi po septième bagarre na aya te non pas alobi te beaucoup plus alobelaki ka moninga na ye omona alobelaki kaka moninga nde bazalaka na ye porte-parole neti etushaki ye Thérèse pe edérangeaki yango mpe ayaki te kozala porte-parole na ndenge ya comédie ya mape to malamu mais yo oza comédien oza porte-parole poani pourquoi boyeba sete na bino te boza wapi pourquoi ozomiyeba te ke ngai naza comédien nakomikomisa porte-parole na motindo nini nasala filme ekanga mokili kombo na ngai eyebani apres lelo nakoma olobela ya américain alesi tsombe ozomona siko yo oza na casquette wana otournaka mpe osala mpe succès mokili mpe eyebi yo oza mpe na kombo na yo oza mpe na chaine na yo yaya ja lelo na ntongo boyo kote mosu oloba meshama menu makila minu na nga yaya iyeba place oza pardon badi soko omiyebi place oza te américain osenga pardon naoloba na soko omiyebi sika place oza te soko omiyebi ka oyo oza te place otelemela te osenga pardon bosoko oyebi soko yo oyebi ozaluka 7e esprit ebele 12 euta pa 7e yango 7e aperdre eza te bayima nde bato baperdra baintervention mpe ye mandenge mo ebele namoni mpe Gabi aye alalika mopanzi moko asubalala ye te pardon me na ngai amoni aencourage ndeko na ye Thérèse amoni akotisi mpe na baleki ya Gabi nani dipine alati aleki na mama malamu aoriske mpe balandela mama bala na bango te donc baokeka boye nyokanyoka ya bala abi mponga be bala ya Gabi mponga bi te tikasanga tenga bi ngana bi mponga bi abala te mutu azoya bongo asire na ye abi keseke yango ngana nalobi soki soki mponga bi abalaki ngalinga aseka baninga aussi lota ye mpe abala te femme ciel contre wifi concombre do baka nde moko contrat nini contrat na théâtre ezalaka te yaka jouer pesa le meilleur pesa le meilleur noza meilleur pesa le meilleur na yo oza porte-parole moninga no mwasi banindeni bakomaka bato ya bato poani nakoma mutu héritier watanabe nakomisi mutu ya mutu ya théâtre non omona neti babiso boye eza logique nakolobela mutu na théâtre parce que biso théâtre tobetango dakisa me tokoma biso bato bamicro wifi ndeni ora bainnovation na wifi lakisi nini non batéâtre tu ntongo yo ozoya kofinga moningaki oyo abala te eleki na abala te yo bala bato bamela masanga nzoka yo mpo ozaka femme sel konde ndemona bango tandisa ekutu 7e bagarre abota bali na ndako ya libala soki bacirconstance bavi te makambo bafe ekomaka te mais peut-être mosu na batéâtre mpe asala na ye te avali na ndako na ye na bana na ye na mobali na ye ozomona eza bacirconstance baréalité avi nde moto esala bongo leloki ya mosu 7e bagarre azala te mais 7e bagarre baleki nde tu babala te apart dipine moto atikali na abali te mais oyo aza na fiancé bientôt mpe baosalele makambo yaya ata englobe bango dipina mama lopango mobali mabimisa mbongo pian somba lopango oyeba te dipina mama lopango ebaventure te osala maseki te mobali mavanda batala bi te mwasi nango mete lupango akomisi na ndako na ye yaya eza problème te okumisa ozokumisa ndako ndako ofutela okumisa ndako bato bapesa préve obima mwasi bavivaka bien alaka mpe place abie ndako clim eye facilité yaya
critiquer moto c'est bien bon soubassement eza na se Nini eza na se. ya bafinga moto pamba te Nini eza na se. eloko eza na se batami eza na toseyaka 7e bagarre oya Yo pe obenga mère. ya bakolela ebele mama yo kati nde eza beso oye na tv obika 7e mabala te lesbienne marke ya nini ana perike malonga te ana nini te masque de vieillesse akoma moto afula moto abatami aleki na mayele ya moto omona 7e bagarre asala émission na coupe robe jupe ozomona liputa de pan asala bémission bongo 7e bagarre na asala émission na pantalon te bémission nga yamba 7e bagarre atika osala na pantalon te ozomona tala perte blanche moko te excusez pour le terme bandeko ndenge elobami balumba perte blanche moko te comme tina au niveau ya perte blanche kasi omona bamama baza basala manière te oyokani ti mama mokolo mboma kovanda kita eleba makambo wana ngo bango kande mutu bazala na balinie wana bato baya ya bali ya bango bango kaka bato batanga baterme wana omona donc bango eza eloko moko eza loka innovation na monoko na bango donc eza logique donc eza na kati ya makila donc baza sampide bamama mikolo botali baloba bétise na tv na facilité nyonso osomona da 7e bagarre avana alobi makambo wana yango omoni bana bango bayaka na tv belle vie oyo na obeto mbata yo so mwana da mwana 7e bagarre manka moto mais bango mwana utaki aweti na tourne na bela mais na tikala ozo mbonga malonga te mwana aza bien éduqué bongo classe moko bayamba ndako moko bayamba basalisa mpe makambo malamu mova na te vo ignorer bango ya to totala kabi yaya mundu basala rétroviseur na mutuka mpona kotalaka nsima yo motema yo soki ezanga rétroviseur mais keba bakorapele osi yaya keba bakorapele o place baza yango binota papa Chada. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas. Eh, yenga lobi ka onga lobi wana. Onga na oka mnoko Chada yango wana. Eh, ya intimidation ele karaté. Omoni bango ba batu mo beso vandi mabo vandi mutoka maponga mi. Ata li rétroviseur na ye. Ponga bi folo ba bien te mezanga yo. Ngala bi ko mutenga bi ponga bi ngai bi ko ma mutu tenga bi ponga bi osaki nduma na ngola. Wakale so pete ala soka me masanga pesi mo muke apesi mo muke contact mutuka amène-moi à la maison. Oh, osana ngaite ngana bi ngana yebi ponga bi ka wasaki nduma na Luanda wakale so pete oya soka me masanga CDC atali ba ya matamike bazawana. Tu sais conduire? Oui mère. OK. Après prends contact, retourne-moi à la maison. Onga yebi ka wana. Tiki na ndako ça peut bien. Bongo MC aso makasa okumba te atiki na pala pa kaninga kubasongi. Pour ba 7e bagarre ba sa ba ligne wana te. Très bien. Ozomona ba 7e bagarre ba leka na ba ligne wana te. Bon yebisanga. Ba na mo pe na mambo succès bini wana babi ya gabi sali comparaison entre Theresia na 7e bagarre en termes à succès. Eh 7e balanda ye. Ya osa ma sécurité. 7e bagarre ba accident sama na ba 7e iri wana po abima na moi. Ko buka na te ya 7e bagarre kanga iya sala loni. Mama solo. Eh na loba na yo ko sala bango tu ba fa na 7e bagarre matricule 0. Ya subasmeza. Subasma. Mafinga mutu pamba te subasma. Oloba ni subasma. Oloba o bandelango. Loko eza na se subasima wana mais quand pensata moi idée muke comme mais o senti mutu mo aleka na teta mi tongo moyen ya TV bo ami siami on dirait tenzoka pe ba goutissage 7e tatami nani oza ba diversaire hein zanga tatami nani obobi tatami te bani na bisa jido o ba jido ka ba koyaka mabash nzoka bo kwa no na bash oya TV lokwa yo mutu badami sona to nzoka yo pe mo leka nzula motumba matongo atumbama moya TV ofinga mutu nzoka mutu pe yo wana mtatumba imeza matière na ngo ba resete matumba tenga na ebi na ngo te ngala lobi bongo te ngala bika 7e bagarre ayebi bango za makambo na bango yaya mukomo mwasa na koya ngaeza ponga bi plaira
Yo za na makambo. Na oloba na Sainte-Thérèse plaira. Bakolela mama na oloba na yo. Siko mwa mutu mo boye aotala bi oh mama Osomona. Maka musema kamba koloba to fantala. Nga place mo na ebike. Balianga mingi. Balianga mingi. Place mo na ebike balekanga mo leka njula ma tellement trop. Na ya de no silama. Mutu pe baleka balianga. Oh bon ça va lever bato ebate. Oh. Ma lever bato. Oh. Yo ba leva. Omona, place na ebike ba levanga mingi. Ba levanga trop. C'est là vraiment succès. Na place wana. Siko na osilama. Pona bosusu eza moni bato ba levanga wana. Pakola na kiti ba ko detailler ngai. Po ba yebi ngai. Babi manduta mo belera place boy. Mato ba levanga wana. Moi manduta mo beza place boy. Na sans lèvement. Na sans lèvement. Siko fo silama. Kotala koyaka na baloyenge te na bano koyaka na baloyenge te. Eze eloko musemo mo vando talobi te. Eloko likambo nga na koya te fona silama na garder ban. Na se protéger. Na se protéger pour personnalité na nga esambwa te. Yozo ko beta nini tolo apôtre nani azali. Mais apôtre nani muka koyoka sous basma apôtre kolela. Ni mono nga na bomena nzoto atambola ne mabebo. Osomona yango na vi koyaka na loyenge te. Koyaka te ke ngai ne naza tumba ngai ne naza boya moko bako tumba yo eza. Bato bayebi identité no eza baza bien. Bato bayebi oza point faible bayebi vino baza. OK. Ya. Koyaka to beta ka lisola muto ndo yoza muta malamu ndoka yo poza muta mabe. Koyaka mbangu te fo sila malika muso tala ngo potala ngo na otiki baone baloba bango ba polele te ezali kama polele te bango hypocrisie ezali kama polele te ezali kama hypocrisie te ezande buzoba parce que likambo muso ozolinga osala bo oza ko comprendre te likambo na olinga na sa sort nango eza ndenge nini esukelanga ndenge nini sort nanga eza ndeni na bato wana réfléchir na bosa posa likambo kaka oloba na tv loka taba moko boye to okotala mo na sije sava olela okelamuka na acj tension emati yo oyo olamuka na acj tension simosko ozamiko nalobaki nini oyo lelo ememinga na tension boye yayo oza muta munoko te oza muta bavera te biso bato bavera tika biso toyaka ya mobo toloba na bareserve mpo biso neza boye toza baidentité pourri te toza bien éduqué toza mal appris te na baréseau sociaux soki oyo osambwa ya bika vérité na nde yango mutulukaki ba problème ya vérité nini ya katala isoka nyukuta te katala isoko nyukuta te ozomona ayaya bato kokenda mpe bongo ozomona katala soyo chaboy on est le moi trop réservé moi trop te na se réservé te on a pas likamba solo katala soyo nyukuta te moyo finga batu ndoka yo mo pa nyukuta makatso nyukuta makatsi onukuta ba nyukuta yo batu ba onukuta bango boyo yebi te bakomata na commentaire oza so alipeka oyo ka ndeni po nyukuta kiti oza so munoko po sakini po nyukuta kiti so nyukuta kiti moyo ka ezate aloba no yaya sida basina omoni nga na okela bamere wana maovandi mabotali mare mwa mokolo liboko se lembi kingo esembwami osanti ke baposa maboko ekiti lokola moto alati gorgeon na bini ya mabe
Chers abonnés internautes de partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité qui nous réjouissent pour vous dire bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez tomber sur ces très belles vidéos présentées par les vôtres américains, Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de nous choisir à nouveau pour vous informer. Et comme vous savez, cette chaîne s'est réunie autour de cette émission pour vous apporter l'information et par rapport à l'actualité. Merci infiniment à tout le monde. Je dirais un grand merci à celui-là qui m'accorde le souffle de vie également. La bonne santé, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et également un grand merci à Géma Ibele, gros bébé de la presse, pour l'opportunité. Merci infiniment à toute ma famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. J'ai dit un grand merci à Jonathan Ngoma Grand Lion, un grand merci beaucoup à mon petit frère Mardoché Ngoma, futur ingénieur Ista Mouchet, en tout cas coup de chapeau mon petit frère. Un grand merci beaucoup à mon papa Pasteur Elipa Ngoma, le défenseur de tous les opprimés, en tout cas tous mes dédicaces à ma famille propre. Je dis un grand merci aussi à Gilit Ngoma, en tout cas aujourd'hui. Je vais rester là en tout cas dans ma famille pour recevoir pour vous aujourd'hui à Bianca Zanga comme invité spécial, en tout cas. Et c'est avec elle aujourd'hui qu'on aura le temps de parler sur les actualités. Bianca Zanga, vous êtes les bienvenus sur ce canal. Bonjour et bienvenue. Ah oui, bonjour Américain Ngoma. Bonjour Nabatutu Balingarabiso, Bisopeto Lingarabino, en tout cas. Nzambalo la so bomba zo batela vraiment. Là, je dis un grand merci à Odette Lessa, maman à Lesline. Merci à Dongo Lessa Nzamba Versa, c'est Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema et Papi. Un grand merci à Irène Kialouta, joyeux anniversaire à toi, Irène Kialouta, Motema Richard. Merci à Nadine Kialouta, merci à Karine Izanga, Jocelyne Kialouta, Patricia Branco, Achan César Monko, Adagio Lubanza, de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, Païwapi, Rose Mengazali, le roi célèbre Christian Ngoma, Bibiche Moussamba, Ipoupa, décoration. Là, je dis un grand merci à Mamita Dina et pourquoi pas la grande H. Maman Sakina, merci à toi, la maman chérie à moi aussi, maman José Lusadissou, maman Claudine Bokatola, merci vraiment beaucoup à maman Ewin et pourquoi pas maman Aniba Super, maman Aningo Yamputu, merci à maman Gina Mabia, la papa Godard Eliko, papa Alengui, donc et Américain Ngoma. Merci beaucoup à Enoch Luzolo, pardon, Exode Miké Louaza derrière la caméra. Et Américain Ngoma ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Je profite également aussi pour dire un grand merci à ma maman à Virginie qui est en tout cas aujourd'hui. Je suis resté un tout petit peu familial, hein, comprenant un peu c'est ma famille propre en tout cas. Les premiers soutiens c'est de la famille. On dit les amis iront ou partiront. Les camarades partiront, non? La famille restera comme toujours. En tout cas, Bianca Zanga, je suis avec vous aujourd'hui pour parler un peu de l'actualité comme toujours. D'abord, pour commencer un peu par rapport à cette nouvelle, 50 ans d'anniversaire aujourd'hui, groupe Salongo a été fêté. M'impressionne à Yoko Lobani par rapport à fête parce que c'est ça qui va tout le monde est belé. C'est moi qui papa Masumu, tout le monde qui papa Lombe, vraiment va te belé. Yoko Lobani par rapport à groupe Salongo, Yebi, ici qu'on fêtait 50 ans d'anniversaire. En tout cas, d'abord félicitations à groupe Salongo. C'est pas donné à tout le monde 50 ans. Il y a d'autres personnes qui d'autres personnes Tikali. En tout cas, Nzambalo la azu d'abord le kumu na ba Tikali d'abord na ba ope ba kena ki nzamba zo peka le kumu. Exemple à suivre neza ba groupe Salongo. Exemple à suivre. Parce que nous avons banda baza na concurrent te baza na adversaire te baza pe na mutu moko l'équipe bango te. Concurrence à sens s'il vous plaît pardon. Non, kasi concurrence il y a non. Concurrence na expérience. Ah, oui. Expérience groupe Simba. Mama bo mengo no tena na. Yebisanga mama belo tena na. Ozomona. Te. Totally ma bele. Mama mengo. Mama mengo likuwa ntete bakanga ndoki. Solo. Ça va jeune maman groupe Salongo est tourné babonga ni na mama bele abonga mama menga abonga minguma tika groupe Salongo basa ma 27 ya groupe munene solo donc expérience bazana expérience oui ba groupe ya nango ba yebi na mpoko tourner ba bosaka pe dire au moins ba groupe Simbeza ba Sinark eza ba groupe Soleil Master Bumbo eza ba groupe meze belé mais
namoni nanga nini oyo groupe oyo tokokotia parmi bagroupe na biso minene mpe oyo eleki groupe salongo esquisse eza te omona bamama wana en tout cas basala makambo ya minene lelo bato ebele baza baidole na bango baza exemple à suivre. En tout cas merci beaucoup na 50 ans na bino nzamba lola pambola bino nzamba pambola bango soko bakisa nini atizaka mpona bilo mo bozelaka na groupe salongo on dirait la valeur nango peut-être bayebite soko tobi wana bato mosusu bayana nde baboma bato mosusu bayana nde baboma soko groupe salongo so bazalaka moi moto bazalaka bango na bango baza kala bien bato soko bayana kilelo nde babebisa bato baboma bazali toko okorappele biso ata ekoza possible te nanga ntanga bakomba bato te mais bato nini to bacomprendre kaka bato bayana groupe simba baboma groupe simba baza oyo kala c'est bon oyo baya bato mosusu batongaka mpe baya baboma groupe simba bato basala nini bato batongaka mpe omona batongaka groupe simba eza groupe ya monene il faut bato mosusu baluka mwa baplace so ozalaka na groupe mo boye epapa baveli zonga na okuna nano tika groupe simba mpe groupe salongo eke mpe na bana salongo namoni babi bazokoreactive yango ezonga mpenza na ozomona ata balobi batiango na baforme nyonso groupe simba sika oyo ya sika oyo groupe salongo oyo ya lelo oyo ekoka na groupe salongo ya kala te batakala bozaka batakala ya ekala na sika ekokani to mayele moko te keba moko eza te baexpérience mwa mabele wana aza nango wana mutu moko totemisana naye toza bato otya mwa mabele na nani bazobima na bango tobona biso te baobima na bango bazobima me oyo groupe salongo ya kala ekokani na groupe salongo ya lelo te obato makambo oloba nayebi te mama bomengo jouer alati kolo na sengeli liputa likolo aojue ndoki mapasa abonela sonto na nani na mama bele mabongwani atika tovanda ko donc merci beaucoup en tout cas bien kazanga mais moi nari na mutu moko asalaki déclaration on dirait abi groupe salongo bango abandi masolo na kobanda masolo mais basuni ba génération esima te parce que batikeli bango ata chaîne moko boye te oyo peut-être chaîne ba déclarer on a peut-être na gouvernement pe sa bango chaîne moko boye oyo banobisana banozwa te kodiffuser ba film ba jeune talent bakoya ou bien ba jeune artiste bakoya ya mulwa mutana wana distraction alingi chaîne nini mais bon RTNC tsaka pe mo pe tsaka pe bloka kalati mo ba nostalgie ba ke nota ngo na molie pas molie tsaka ngote ce que moi ninga RTNC mbe tsaka ngo c'est le chaîne mo bo chaîne chaîne mo uniquement ka bloka groupe salongo le kaka groupe salongo te théâtre Congo mutu tu abanoya bataka ba film na ye c'est-à-dire que les RTNC ils ont ba bloc tout mais nega ba nolu des années uniquement théâtre tongo pourquoi ils ont la chaîne moi gouvernement au ba foot le mbongo te éviter il kanisana ko bolondeni bon ils ont pas idée ma bête et ils ont pas idée bien mais ce qu'on a en volonté elle comme ma volonté ce qu'on le bien c'est bien bon ce qu'on sala et le demander ko sala to ko ba na mnoka boto lo ba bien mokile mone yo parce que sala bandima yo. Voilà, merci, on peut tourner la page. Merci pour l'intervention. Bien kazanga mutu toujours quand ngambo ya théâtre yo yebi na ba tesara nini pour luka nini pour ezala nini garo ya lelo 7e bagarre na Theresia ofingana moi ba na mambo secret opener ya bandaku ba mbetu na bika mbetu de loko ezala okoti na kata ndaku okuta na salon après ça lit conjugal tunde ngala bambete obi comme de moment lit conjugal ime lo bani na kati wana moi lobini te lobi de lo mo na kati wana parce que moi sina mobali wana de comme lit conjugal moi lobini na lit conjugal ce qu'on habite guerre wana yoko pesa okolo banini parce que tant déjà et comme mama ofingana bambete ofingana moni azaku na lamba moko kupeka lataka kuna moni sens ndenge belé je ne sais pas yo comme artiste comédien pe lokola bango kolo ba ya moi mukeza te na bango nyonso biso tu wana to amikolo
mwana moke aza te eloko mosusu ntongo olingi oloba ngo na tv yebaka eloko naoloba ngo na contexte nini ozomona mpo ndenge naoloba ngo bazoba baza te bato mayele mpe baza baintelo baza bacomprendre ndeni nga naodetaye motu wana ana mbeto ya moke ndeni motu wana wi eza na kiamite mosusu mpe oya na ndako normal me koloba ndenge bato mosusu baokende yango so okoteli yango suba nsima eza naoloba nao li conjugal obandila yango me ofungwama te li conjugal expliquez biso mwa motu yaya yo ozoya kofinga motu peut-être motu oyo oyebi ke mosu na lia ne na mila na ye yo moni loka makambo so oloba mpo na motu wana otali kete makambo naoloba mpo na motu boye est ce que motu wana ayebi yanga te motu wana mpe ayebi ya yo soki azoya te azoba te amayele silama oyoka soni naoloba na yo sete baga alobi na likambo ya motu te boyeba yango bino booloba na tv boabata makasi te boaba sinagoga te moko setema oya bato mosusu baolela bamama aoleka mwana nzela bato baotala tala mama ngo ye wana ko tala okoma oyoka na soni naoloba na yo omoni na vi kolinga te omoni bato balobaka mingi po setema baga na aya te non pas alobi te beaucoup plus alobelaki ka moninga na ye omona alobeli kaka moninga ne bazala na ye porte-parole neti etushaki ye ya Thérèse pe edérangeaki yango mpe ayaki te kozala porte-parole na ndenge ya comédie ya mape to malamu mais yo oza comédien oza porte-parole poani pourquoi boyeba sete na bino te boza wapi pourquoi ozomiyeba te ke ngai naza comédien nakomikomisa porte-parole na motindo ni nasala film ekanga mokili kombo na ngai eyebani apres lelo nakoma olobela ya américain alesi tiombe peut-être après ma contrat bosali contrat nini contrat na théâtre ezalaka te yaka jouer pesa le meilleur noza meilleur pesa le meilleur na yo oza porte-parole ya moninga no mwasi banindeni bakomaka bato ya bato poani nakoma motu héritier watanabe nakomisi moto ya moto ya théâtre non omona neti babiso boye eza logique nakolobela motu na théâtre parce que biso théâtre tobetango dakisa mete tokoma biso bato bamicro ozomona siko yo oza na casquette wana otournaka mpe osala mpe succès mokili mpe eyebi yo oza mpe na nkombo na yo oza mpe na chaine na yo yaya ja lelo na ntongo boye kote mosu oloba meshama menu makila minu na nga yaya iyeba place oza pardon badi soko miyebi place oza te américain osenga pardon naoloba na soko miyebi sika place oza te soko miyebi ka oyo oza te place otelemela te osenga pardon soko oyo oyebi ozaluka 7e esprit ebele 12 euta pa 7e yango 7e aperdre eza te bayima nde bato baperdra baintervention mpe yema ndenge mo ebele namoni mpe Gabi aye alalika mopanzi moko asubalala ye te pardon me na ngai amoni encourage ndeko na ye Thérèse amoni akotisi mpe na baleki ya Gabi 7 nani dipine alati ayeki na mama malamu aoriske mpe balandela mama bala na bango te donc baokeka boye nyokanyoka ya bala mponga be bala ya Gabi mponga bi te tukasanga tenga bi ngana bi mponga bi abala bite malamu mutu azoya bongo asir na ye abi keseke yango ngana nalobi soki mponga bi abalaki nga alinga aseka baninga aussi lota ye mpe abala te femme ciel contre wifi concombre do baka nde moko wifi ndeni yoraba innovation na wifi laksini non peut-être tu ntongo yo ozoya kofinga moninga ke oyo abala te eleki na abala te yo bala bato bamela masanga nzoka yo mpo ozaka femme ciel contre nde mona bango tandisa kutu 7e bagar abota bali na ndako ya libala soki bacirconstance bavi te makambo bafe ekomaka te mais peut-être mosu na bathéâtre mpe asala na ye te avali na ndako na ye na bana na ye na mobali na ye ozomona eza bacirconstance baréalité avi nde moto esala bongo
lelo ke msu 7e baga azat mais 7e baga baleki ne tout babalati baleki tout babala à part 10 pneu mutatika na balite c'est maza mobali oh mais oui aza na fiancé bientôt pe ba osele makambo ah oui c'est bon bon nene ya ngloba ki asangisi yaya ata englobe bango dipina balapina mama lopango mobali mabimisa mbongo pia somba lopango oyeba te dipina mama lopango ya baventure te osamba maseki te mobali mavanda batala bi te mwasi nango mete lopango akomisi na ndako na ye yaya eza problème te okumisa ndako ndako ofutela okumisa ndako bato bapesa préve obima yakumisa lopango kumisa lopango kumisa ndako te biso tu tofutela osomona esika 7e baga avandaka exode ayebi mpa 7e baga aza ana yolo sud awa so otali ndako ava na appartement na oloba na yo aza na 2e niveau so quand tu penses à 7e bureau il y a 7e baga au vandi pe botali te muninga nga mwasi ba vivra bien alors après place à bien dans la clim et facilité ya ko critiquer moto c'est bien bon soubassement ezana se ya ba finga moto pamba te eloko ezana se batami ezana to ya ka 7e baga oya obenga mère yaya bakolele bele mama yo kanti neza beso na TV biga 7e mabala te lesbienne marque ya nini ana perruque malonga te ana nini te masque de vieillesse akoma mutafula mutabata ma lekio na mayele yaya mutabata omona 7e baga sa émission na couper robe jupe ozomona liputa de pan asa bemission bongo 7e baga na asa émission na pantalon te bemission nga yamba 7e baga atika osala na pantalon te ozomona tala perte blanchiment te excusez pour le terme bandeko ndenge elobamia balumba perte blanchiment était comme il au niveau de perte blanche kasi omona ba maman baza ba sa manière te oyoka nti mama mukombo makova na kita le makambo wana tozoka mama na makova na kita le makambo bon ezaka bango Teresa ezaka bango ezaka bango bato baza sans réflexion na pesi coach na ngai ndombela acoustique mote coach ndombela en tout cas big dédicace ozomona ezaka bango kane mutu bazana baligne wana bato ya bali ya bango ya bali bango kaka bato batanga ba terme wana omona donc bango eza eloko moko eza loka innovation na munoko na bango donc eza logique non eza na kati ya makila donc baza sampide bamama mikolo botali baloba bétise na tv na facilité nyonso osomona da 7e baga avana alobi makambo wana yango omoni bana bango bayaka na tv belle vie oyo na obeto mbata yo somona da mwana 7e baga amanka motu mais bango mwana autaki aweti na tourne na bela mais na tikala ozwa mbongo malonga te mwana aza bien éduqué bongo classe moko boye bayamba ndako moko bayamba basalisa mpe makambo malamu movana na tv oignore bango totalaka yaya batala rétroviseur na mutuka mpona kotalaka nsima yo motema yo soki ezanga rétroviseur mais keba bakorapele osi yaya keba bakorapele o place baza yango binota papa Chada vous ne pouvez pas m'intimider vous ne pouvez pas m'intimider yenga alobi ka onga alobi wana onga na oka mnoka Chada yango wana ya intimidation elekaka te omoni bango ba bato moko beso ovandi mabo ovandi mutoka maponga bi ata li rétroviseur na ye nga na bikoma mutu nga biponga bi nga bikoma mutu te nga biponga bi asaki nduma na ngola wakale so pete ala soka me masanga apesi mwa muke contact ya mutuka amène-moi à la maison. Oh, ozana ngai te. Ngana bi ngana yebi ponga bi ka wasaki nduma na Luanda. Wa kale so pete. Oya soka me masanga CDC. Atali ba ya matamike bazawana. Tu sais conduire? Oui, mère. OK. Après. Prends contact. Retourne-moi à la maison. Onga yebi ka wana. Tiki na ndako ça fait bien. Bongo MC aso makasa okumba te atiki na pala pa kaninga bazongi. Ko ba 7e baga ba sa ba ligne wana te. Ozomona ba 7e baga ba leka na ba ligne wana te. Bon yebisanga. Na moi pe na mambo succès bini wana babi ya Gabi sali comparaison entre Theresia na 7e baga en termes de succès.
7e balanda ye ya osala maseki te 7e baga baaccident esalama na ba 7e iri wana mpo abima na moi kobukana te ya 7e baga akanga iye asala loni naoloba na yo kosala bango tu bafana na 7e baga matricule 0 ya subasma eza subasma bafinga mutu pamba te subasma oloba ni subasma olobaka obandela ngo eloko eza na se subasma wana panzata mwa ide moke kome osanti mutu mo aleka na tete amitongo moyen ya tv bo amisiami onde te nzoka ye mpe bagutissage 7e tatami nani oza na badiversaire zanga tatami nani obobi tatami te banini na biso ya judo oyo bajudoka bakweyaka mabashe nzoka yo mpe okwano na bashe oyo ya tv lokola yo mutu badamisona to nzoka yo mpe moleka nzula motumba matongo moyo ya tv ofinga mutu onzoka mutu mpe yo wana mutu atumba baza matière na tenga na yebi na ngango te ngai nalobi bongo te ngai nabika 7e baga ayebi bango aza makambo na bango yaya mokomo amwasa na koya mpo nga biplaira naoloba na yo Sainte-Thérèse plaira bakolela mama naoloba na yo sikomona mutu mo boye aotala bi bamanzele bosilama nga jo na bino émission on aurait tenu lit conjugal ebimi awa émission on aurait tenu batatami ebimi awa ome lit conjugal tala bi lit conjugal exemple bato nyonso bayebi ke lit conjugal eza Meta libala, oui, mbeti wana lingala. Meta libala, bakoma nini onakata libala, bakoma nani histoire baba siawa, ya ba mama metomuna ba meta mabala ezotanga awa sanga. No loba na yama ngamba koloba te ofantala. Nga place mona ebike. Balianga mingi. Balianga mingi. Place mona ebike balekanga moleka njula tellement trop. Na ya de no silama. Mutupe balekanga balianga. Bo ta manleva bato ebate. Manleva batut. Yo le banleva. Omona, place na ebike banlevanga mingi. Banlevanga trop. C'est là vraiment succès. Na place wana. Siko na osilama. Pona boy susu eza moni bato balevanga wana bakona na kiti bakodetaye ngai po bayebi ngai babima nduta mo beleka place boye bato balevanga wana mo nduta mo beleka place boye na sa lèvement siko fo silama kotala koyaka na baloyenge te na bano koyaka na baloyenge te eza eloko mosusu momo vanda otalobi te eloko likambo nga na koya te fo na silama na garde bani na se protéger mpo personnalité na nga esambwa te yoza kobeta nini tolo apôtre nani oyo azali na apôtre nani moto akoyoka subasma apôtre akolela mono nga na bomena nzoto atambola nde mabe boye ozomona yango na vi koyaka na loyenge te koyaka te ke o ngai nde naza tumba ngai nde naza boye ya moko bakotumba yo eza bato bayebi identité no eza baza bien bato bayebi oza point faible bayebi vino baza yaya koyaka tobetaka lisola moto ndoyo oza moto malamu nzoka yo mpo oza moto mabe koyaka mbangu te fo silama likambo mosu otala yango mpe otala yango na otiki baone baloba bango polele te eza likamba polele te yaya eza likamba polele te eza likamba hypocrisie te eza nde buzoba parce que likambo mosusu ozolinga osala oza kocomprendre te likambo na olinga na sa sor nango eza ndenge nini esukelanga ndenge nini sor nango eza nde nini na bato wana mposa likambo kaka oloba na tv loka taba moko boye te okotala moko na sige esavo olela okelamuka na acg tension emati yo oyo olamuka na acg tension simosko nalobaki nini
Oh lelo ememi nga na tension boye ya oza moto monoko te oza moto bavera te biso bato bavera tika biso toyaka ya mobo toloba na bareserve mpo biso neza boye toza baidentité pourri te toza bien éduqué toza mal appris te na baréseau sociaux soki oyo osambwa mais ya bika vérité na nde yango mutulukaki baproblème ya vérité nini ya katala esoka nyukuta te katala esoko nyukuta te ozomona ayaya bato kokenda mpe bongo ozomona katala eso yo tya boye moi trop réservé moi trop te na se réservé te ono bama likambo solo katala eso yo nyukuta te moyo ofinga bato nzoka yo mo mpo banyukuta makati onyukuta makati onukuta banyukuta yo bato mpe banukuta bango boyo oyebi te oyo aza so alipeka oyokango ndeni mpo nyukuta kiti oza so munoko mpo sakini mpo nyukuta kiti soko nyukuta kiti ma oyoka eza te aloba no yaya sida basina omoni ngai nayokela bamere wana ovandi ma botali mare mwa mokolo liboko se elembi kingo esembwami osanti ke baposa maboko ekiti lokola moto alati gorgeon yabi nyama be olobi ana na bandela mana kingo esembwami posa maboko elembi lokola moto alati gorgeon soki ozoyela te mpona oluka makambo soki ozokalikile age na yo ya na babete elo mobe te ekote na monde si je savais na bakota bango te baolela baapotre na bango na babelelaka apotre nano moto asimba nga na mabondeli apotre ayoka soni mbazi aolinga kuya ta koloba santu te aotika akoloba ngo te apotre osundola yo mpo otamboli mabe oza soni na société koyaka siko koloba te lokola yo otambola malamu nzoka yo otambola na moleka nzulama baleka yo tro ata ye mokutu mokolo fo te moleka babela ye bongo te oloba trop ame melipine mpe masta na yo owa motangako omosiki to maa lopango yo ofinga ye na age adipine aza na lopango yo oza nini ofuta obeta tolo na ndako ya kitoko na ndako ofutela oyo babenga no bapesa préavis ata ofuta yango $1000 obima kaka eza shebino te elipango ya tata no tozofutela lipango ya batata bato ya mama bato ya yaya bato ya leki ya bato ofutela eza obeta tolo ta ngai navandaka lupango ya mwana grande sere na ngai apeya ring ozomona nga mpe na banda kofutela futela sute na mpe mama lupango na kwai na nga oshe esika na vandaka na mokolo moko te moto ayelanga préavis mokolo moko te moto ayelanga nga aza na terrain biso mere na biso aza mama betard naoloba no nga ata kuta ye na suka mboka eza na kimwenza ya nga terrain na nga omona naza voisine ya Zoé Kabila mpo terrain na nga etani boye na Kabila na Zoé akotya biso yaya akotya biso courant sa akotya courant ozomona atiela biso na bamai na voisine na ye omona ngai na terrain ta ngai na mayele ngai nakomema oshe ngai na lakiso ma chambo moni chambo ndalalaka te moi biloko tu wana etikali ana tu wana ebiloko na nga restaurant fai nafongola restaurant ngai na mwasi courageuse na mayele batanka femme batante donc toyaka bainternet kokanga nzoto mpo yo oyebi kaka nanu tosi bambonga bagaranti te me bambonga biloko tu na nango na na kiti na na nzungu na na orecho bamatuka bafritese basani balutu bavere kutu koloba te mpo na na babao bato bakenda lwanda bayebi bao na ngai mpe koza monene awa mosusu ti place yo vandi plein na verre plein na sani na mbele na bacarton obukana te balutu fourchette ya baversage. C'est-à-dire que quand arrive dans un peu le lobo, mbutu peu bon internet pour tiki na peu bien. O menaza biloko na nga makasi na kesa restaurant. Tona ligne makola malamu. Bangi la nongo te ha. Bangi la nongo te ha. Ana bangi la nongo. E na bouteille na moi bon. So ekangami. Ekangami na ngo efongami to non to banga te parce que place to telemi to yebi. Yebi siko telemi. Place telemi na yebi. Siko ya balobi zala côté ya muta malamu muta mayele pozo mayele koza kota zoba te. Yango moi ba mère wana bazo perdre. Mère ami yebi place azate place a telemi la ami yebi te. Yango moni fa potana kana bana miki. Il faut ya lala na zero baluka na poto na dipine.
ya moi baokeka bo. Merci Bianca Zanga Master Dipina, en tout cas tout ceci na biso émission moi à dire dans ce lobby et puis so peut dédicace ces ali et zappé ma bête so peut numéro de téléphone bezang ma bête Te numéro de téléphone na pesa raté donc to ka page to ka mawa parce que bato ba na TV net ko bima loka ba on ba première dame nzoka be cheki ba zozo ba mal répété ba kodo ba lia bango na marque nyonso ba ngoto bobo. Ma première dame. Bato ba nesi ba ba première dame. Soka zolo ba mobile afana tala bité moi sur zolo ba nzoka siaka les so pété ya tongo. Bato bo retenir kaka bambote na nga na pesi na vie na ngai Jean-Paul Kapinga motema mama na si na pesi bambote na ngai na vie na ngai Tito da Costa na pesi bambote na ngai donc na Jana Banaka motema Rodrigue banga na Italie na pesi bambote na ngai na Jenny le Aquarium kilo à Congo du fois belle na Sarah Lema donc bamasa na ngatu ya basket Nene Nzimbi Doris Mwambani kisoka la patronne Rosimbu international Kabobo Armeline Tumba Miss Margot la patronne Patiti Tenge tonton grâce Nick Bams de Brazzaville merci na Chako merci beaucoup na Chico Sana dans ce qui nous a majorité tokokuta na mbalasima. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga qui était là aujourd'hui comme notre invité spécial. En tout cas, j'espère que vous avez eu quand même le temps de s'enjailler par rapport à tout ce qu'elle vient de dégager sur cette très beau plateau. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de bénéficier de cette conscience, sagesse et intelligence qui se dégage de la part de cette grande dame. En tout cas, pour nous un grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Bianca Merci Zanga. beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci également à tous nos chers abonnés internautes. Merci également à Gemma Ibé, le gros bébé de la presse. Merci beaucoup à toi aussi, Exode Mikeb qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup à mon ami frère, artiste, musicien, rap, R&B qui fait tout. En tout cas, c'est vous, artiste, genre de plique, mon ami de tous les temps, qu'on a passé des bons moments en tout cas. Prends le temps quand même de s'envoler. Vous avez une grande carrière à faire, surtout la République démocratique du Congo d'Allemagne, ce continent africain attend beaucoup de vous. En tout cas, prends le temps de bosser. Ça nous fera un normal plaisir, mesdames et messieurs. On va chuter ici. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ces deux chaînes qui a eu quand même le temps de vous offrir ces beaux moments de la télévision ensemble. Au revoir. Wow.